to lela na bao bazo lela to sepela o bazo sepela mais lelo libako beteli biso na côté ya malamu te to bon ko na grande famille ya PDG ou Abel Lorango oyo atika biso il y a cela presque une semaine déjà sur une bosanité toujours lela bakino bazo lela bana poto bazo lela pour PDG ou Abel Lorango azapena icône. Parce que beaucoup de témoignages, beaucoup de interviews, il y a des musiciens, beaucoup de interviews, il y a des interviews, il y a famille, et puis interviews, il y a des gens, et puis il y a des vrais gens surtout. Beaucoup de gens au PDG, il y a Kin Awa, à Tonga, donc on n'a pas si, on a sinon, pour s'abonner massivement à beaucoup de médias, mais ça a bien image à la source. Et on doit quitter la source Awa Nanjili. Na moko lopango Abel Lorango esika nini famille sangani pour ba rendre bon dernier hommage na ye mais kasi toza bona visite munene ya lelo vice gouverneur de Kinshasa aye ko rendre bongo famille oyo baza bongo éprouvé rendre bongo visite ko so na bango bon mona ndenge nini akoya ndenge na kosola mais décoration oyo esalemi awa na obsèque ya papa na biso PDG wa Abel Lorango. Ça signé M France, donc Mamba Marie France, il y a simbi décoration, il y a pessi bon siaké, il y a simbi décoration au monde qui tokoa, au monde en awa, et puis monsieur Barossa la bonne commune, il y a Ndji le Kuna. En tout cas, restez branchés dans la chaîne Ebino Bongo la Média et puis abonnez-vous à la chaîne Ebino. Merci. Monsieur le vice-gouverneur de Kinshasa, différentes délégations
chers membres de la famille diplômée, comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, a appris avec consternation la mort de celui qui a été son frère. Il nous a payé, n'est-ce pas, Wabelo Landu Mumbe, affectueusement appelé Wabelo Rango. Alors voilà qu'il a plu, Son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous citons Niamondo Bongongo, de pouvoir venir consoler la famille. C'est ainsi que, en tant que membre de la grande famille chrétienne, partout nous sommes, nous commençons toujours par la prière. Parce que, c'est comme ça que Tomosenga, selon le programme que nous avons déjà tracé, l'artiste et musicien, Manda chante, pour être à première mission dans les bonnes lignes. Otokutani awa oete Wabelo Rango yaya na biso papa Sirop dirango yozuye Jésus-Christ. Otokutani awa pour la cérémonie avant corps et Mungu Jésus-Christ de Nazareth Nerombungu ayeko assister na cérémonie oyo na bandeko nyonso bali awa Jésus-Christ toyeko compatir libota oyo po libota oyo eza libota na biso ezwi makambo nyonso oyo dirango papa Sirop Wabelo asalaki na mabele oyo omonaki me ntango na ye ekoki are na ye ekoki akiti yango topesi yo merci Jésus-Christ totiki déroulement nyonso ya cérémonie oyo ezoleka katikati na maboko na yo na ebandeli kino suka yo pambola eleka malamu petit vendredi samedi ko ndenge okende na dernière de mer kaka na maboko na Jésus-Christ totiki nyo tosenga maboko na yo o tosengi te komisela biso na kombo na Jésus-Christ amen. Amen. Voilà, merci, Excellence, vous pouvez prendre place. Le programme est ensuite. Donc, on pèse à Maloba, na Mokonzi à ville à Kinshasa, pour la sa bisobanso, objectif à la présence d'Aye Awa, son qui assis sur Maloba. Donc, on pèse occasion pour dire un mot pour immortaliser sa présence à Awa, dans le livre de condoléances. Alors, sans tarder, Excellence, avec tout le respect, lui à votre rang, nous sommes à Luba, pour expliquer la partout, tout est la présence de Yawa. Celui que vous avez vous avez bien pointé, communication qui est au combien de cas, mais pas normal, je vous en prie, Excellence. Nous allons pour Lobanazambe, merci. Parce que il y a un maître à temps et un maître à circonstance. Voilà, quand on va faire biso, puis on va faire à tout le monde, mais azana tina utuna mutite pour la consoyer parce que yende mukonzi et livre de l'obéli biso na ba moment oyo esengeli na biso ka koloba na Nzambe merci. Présence d'Angawa eza na ba volet belé volet à liboso eza ya famille. Vieux Wabelo c'est un grand frère pour moi. Vieux Wabelo c'est un idole. Vieux Wabelo nde bakinoa tolobaka parmi ba grand prêtre oyo ya blague te na kini. Ba grand prêtre oyo ya blague te na Kinshasa. Nga parmi ba souvenir on a ko garder pa na ye ce qui tozala otoza c'est un vieux qui a beaucoup contribué parce qu'à l'époque quand on a bazobenga empereur ye bazobenga empereur quand bazobenga chant d'Iran nga bazobenga ayatollah Khomeini et je me souviens quand on vient masumu de prendre a benga inga ina vie na kunga busta pona to solo la ye ayeba iteke
ngape na Congo abime petit on a mona ke lokwa ngala mais zoka za na ye petit na nga chabwala voilà donc il vient et puis récemment tant on a 2006 dans l'équipe député nous allons liboso a benga nga pour nous féliciter nga vie wa bel na 2011 tant on a l'équipe député nous allons benga nga liboso pour nous féliciter nga vie wa bel na 2018 tant on a l'équipe député nous allons benga nga troisième personne a benga nga na butu vers 1h du matin pour féliciter nga vie wa bel et tant on a l'équipe vice-gouverneur il s'est déplacé à Yeti na hôtel de ville pour na couper sa jambe monsieur je me rappelle hier où tu t'assemblé là il a bureau là et à Komaï Koyaya donc c'est vraiment un grand frère je n'ai gardé ba témoignage il y a parcours nangai par rapport à Oye à Komaï Koyaya un grand mécène aussi de la ville et celui naïe maintenant non comme membre de la famille mais comme une autorité d'abord un élu à Kinshasa Viobelo c'est parmi bateau ba encourager bateau ba pèse bateau pour ya vie ba Viobelo tout le monde a beau le bâtir voilà donc il y a grand prêtre alors il y a blague bateau ba les cas qui ne pas inaye ba ali ba lia qui ba mela qui ba donc biso tout les gars ils pas naye parce que azaki le quoi chemin voilà obligatoirement au lingate il faut les gars pas Viobelo. Et récemment, on a fait la grand frère Nangai. Il venait me consoler presque tous les jours. Tous les jours. Donc, Azo Salaba, au moins, on a lembi, nazo nyumina, netorwana ikongo donc nazo somnolé. Mais Azara, Azo Lamsanga bi petit, nangana ko kende siko théâtre ozo la na yo. Voilà donc tant que toi ibiso tout nouvelle oyo, boy ko supporter. Donc il y a une très grande perte, donc un grand vide maintenant, mais hélas, tout ça et l'autre ça la peut pour le battre parce que c'est la volonté de Dieu. Alors pour la famille, réconfort nabiso, les accords beaucoup plus extérieur, d'un bozo mon nabiso, réconfort ya moi réconfort aux alliés extérieurs, na intérieur les accords panza. Nous avons ensemble la kimia isa. Au fond la porte était à diable balera boye de diable ya linaka araignée au fond la porte était à diable Zambe asunga oyo aza lui il est comme un président de la République donc aza auti na famille na bino mais aza sikoyo mutu abatu nyonso donc to sengi pe to so sambela pa Nzambe ba obsèque na eleka na calme nyonso na ba honneur nyonso donc celui qui te ça y est merci on est allé to honorer samedi tant to bimisa corps ti to kendo ça y est na ilita bisika na yasu voilà toujours ko ba osama la Nzambe ezala biso bandeko ezala bana ezala ba camarade ezala ba autorité mboka to zala moko ntoyo normalement la vraie boule président de la République il fallait déposer les fleurs na vrai bout parce que ba te béré ba yemba rabiso ba te béré ba boire rabiso ba yemba rabiso na makambo bateau basali même na ba finance na bango na ba conseil na bango voilà ce qu'on a combo comme étant gouverneur na profiter na combo ya ba quinois na ba quinoise pe na combo ya gouverneur Ngobila Mbaka Gentili pe ya ngai moko nero mbumu fuma banga moyo vice gouverneur profiter de l'opportunité de présenter ma famille, ma condoléance, pardon, la famille biologique. Nous sommes les maman, les bana, vraiment kimia. Zambé a consolé Bino. Zambé a accompagné Bino. Les gens passent orphelins de père et de mère. Moment où Bino moka boye makambozo mona. Ngape na yebita maman na ngana tata na ngaba Fatima na monaki. Voilà, ceux qui nous ont mis les a passés, nous avons consolé, tout le monde va nous soutenir au Timusika, mais nous avons na kimia, makambo les gars na kimia, c'est de même barozo ngape na kimia. Pe na bana nyoso ya changu, voilà. Na bana nyoso ya changu pour présenter ba condoléances, na ba membre na ya bureau, na ekiri na ye, na Kinshasa Mobimba et na Congo nyonso. Pe na monde parce que
Wabé Laurent Wazana ba sikirisal même na poto au disco bat bazana matanga pour la bolela. Voilà message tu vois vraiment message à Kimia surtout la famille au to honorer vieux donc et là on via ko senga pa na biso donc calmer à la to CP là voilà na lobaki vieux Wabé Laurent na otala âge na ye pona ngai akufi na 98 ans ou 96 ans pour makambo sala na vie ba de belé ba sala ngote alakisa ba tundeni so ozuli kondo goto nga palais ndeni ko blagele na lar no pamba te ndeni no ko lia ndambu usupo ko blagele mais kitunga fwe ala ba palais fwe tonga ba checha vrai ko beta forme na mona na costume na cravate te ga ba blouson kaka ba blouson là telo ba bag bandati awa sambusa or voilà donc tout les là na ba honneur nyonso na ba kimia nyonso et ça la bien mais pour ngai oya kufi aza kokwa kala même âge na ba Mandela parce que asali tellement trop au mona mutu du coup azotonga 5 immeubles voilà donc makanisine déjà eza gaillard âge wa kufi nango o biso toyebi mais na musala sali en tout cas aza tatako voilà sinon vieux Abel Orango paix à ton âme famille encouragement à trop pe biso nyonso surtout tous aller à encouragement à trop voilà message tout quoi que ça nango na moment o yango tika ete nzambe a accompagner moment oyo tino tokokende otika ye mpe kimia ezala na famille mpe bao bauti mosika ntango bakozonga place basalaka bazonga na kimia mpe bacontact ezala bien ezala na biso bandeko na bino ya libanda donc famille élargie ezala na bino famille restreinte voilà oyo tokoki kozala nango yango wana tika nzambe asunga tika nzambe akonsole mitema na biso na kombo na yesu nde tolobi amen. Petit Makoko, on a koyamba message ya mokonzi. Peut-être nzela na mokonzi ya kokutana na kusu na mamsu ya famille. On clôture cette partie officielle en demandant à son excellence monsieur le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa de pouvoir passer sur la table pour procéder à la signature dans le livre des condoléances. Déclare que notre Dieu, le Tout-Puissant, est le maître des temps et des circonstances, et encore une génération s'en va et une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Vieux Wabé Laurent, tu as été pour nous un grand frère, prêtre, mécène, grand notable de Kinshasa. Maintenant, Dieu a décidé de te rappeler, nous disons merci à Dieu. Et profitons de la circonstance pour présenter à la famille biologique et autres, au nom des Quinois et Quinois et aux miens propres, nos condoléances les plus attristées, que la terre de nos ancêtres te soit douce.
Adieu Wabelo Rango, rendez-vous au paradis ensemble avec Jésus-Christ. Fait le 4 janvier 2021. Mbungu Neron Fumwabanga Moyo, vice-gouverneur de Kinshasa. Merci. On peut applaudir. Voilà, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté, les vice-gouverneurs ont dit quelque chose. Voilà, parce que tous les drapeaux ont fait dans l'utilité. Même ceux qui ont poufi, ceux qui ont l'État, il faut reconnaître le mérite de l'État. yango wana ngai nazwaki charge pe wabelo rango tokobo kone koentere te sans que badécorer ye. Donc tout ça déjà dans ma contact nous avions écrit lobi tokotinda lettre eboya awa pour famille a signé pour kota na chancellerie. Donc samedi je vous rassure délégation à chancellerie eboya pour na décorer pe wabelo rango comme gouvernement nation à reconnaître le parcours sur cette terre dans ma campagne sur Salaki. On a une disposition sécuritaire, on a une disposition protocolaire. On a même bourgmestre et et c'est pour ça pour bourgmestre Anjili a depuis 11 heures. Depuis 11 heures, à Banao est-ce que vous êtes au courant que Njili a perdu un grand notable quand on a tangi Congo à Yebi, parce qu'il y a Yebi Ndeni Tozaki na grand frère. Et on a benga qui est, il faut associer Yebi na organisation. Donc biso to goza la moi qui dit bah mais il y a ça kolo mabele. Le même président de la République soko aye, mutako yambaye na Njili yenda za premier citoyen ya Njili. Netinga ningi na ye comme le numéro 2 de la ville. Premier citoyen à Njili à Yamingaï. Le rôle à Yé Azaki, parmi les grands administrés na Yé, les grands notables na Yé. Il y a un sengi na organisateur, na programme, il y a un sur ça la bois associé bois associé parce que Yé Azamuto a dit bosso na l'état azolela notable na Yaki. Donc bois associé Yé, Makapunion so Yé so quoi moni. Moi, ma limite est côté, mais que c'est un grand bagarre. On doit associer dans l'organisation à accompagner. Voilà, merci. Voilà. Merci. Professeur, merci. Oui, Tikali, vendredi, samedi. Vous avez les gars sous malam. Autotiki nion sur cérémonie nion entre des sentiments. Vous avez le nion sur le Ramabo Kono Jésus-Christ. Il a toujours malam. Ici, il a toujours malam. Davantage entre des sentiments. Comme au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci. Maître, est à disposition. Formidable. C'est une cérémonie où le vice-gouverneur a commis la présence de eux. Geste à Sali, il y a un honneur pour Nabiso parce que PDG Wabelo Rango azalaki mécène monene na musique kaka pona changu te pona njili te azalaki mécène ya ba artiste nyos et lelo na moya lelo tomoni vice gouverneur o azali mokonzi ya ville aye ko assister famille ensemble na biso poto bandenge ne ko leka poto sala honneur. Quant à moi nasengi Gentini Ngobila merci na vice gouverneur na Ene Rombongo merci na ndenge ba penser na ndenge ba raisonner ko pesa honneur na grand mécène to bengi Wabelo Rango ana mabele na biso na njili. Donc c'est makasi comme on a fait ensemble na bourgmestre na biso Moussa vraiment je pense que PDG Wabelo Rango a kunda na honneur na ye to sengi na bino ko hôtel de ville le gars artiste ba goya nyos grand-père Andimaki Blaise Boul Andimaki le roi de la forêt Werason Andimaki maman Bilebel Andimaki na le reste ba goya
ndenge toali na kati ya njila toza na bajos dienda toza na baartiste ebele oyo nyonso bakoya vraiment ndenge tokolela wabelo rango samedi na mwa 20 minutes ya nzembo tosenge na bino ville bosalela biso sécurité ya 20 minutes ya nzembo wana tokozala na respect ya barrière mpona kohonore quand même mécène monene oyo asili kotika biso na kombo wabelo rango. Quant à moi naza na mingi koloba te naza na baémotion makasi na baliwa oyo eza kosalama brusquement. Je pense qu'il faut moko na moko azonga nsima tala pa azokende parce que lelo nga nazalaki na wabelo rango le 21 na Tongo le 26 na Tongo akufi ezalaki baémotion ebele mpe eza baémotion ebele mais lokola eza mokano ya nzambe topesi ye na maboko ya nzambe e topesi mpe famille na maboko ya nzambe tosengi bino grand merci assistance na bino ya hotel de ville eza lokola tata ya ndako moto aye kokengela bana donc na yango tosengi bino grand merci et puis na déplacement na bino nyonso je pense que vous avez organisé nzambe apambola bino parce que via que brisque donc on est bien un mort tragique ils ont pas perte pour na ba opérateur économique na ba Trump et puis il y a mutu mo social donc mutu mo qui pas proche sabat quand je dis proche parce que qui avance na bat quoi après me veut on va na et to melanae mais agi bien baba la bambu fo lo ba on était ko bambu la mutu akufité vient azaki très cool très bien il y a moins que ayebana ki pe makas il a approché les jeunes à sali artiste belé oh ezombe bazo mériter même nzembo la part le ba Werason ba JB ba Kofi ba Manda chante ba Missé belé ba Kester et puis réconfort il y a honorable et puis excellence Nerombungu nakati mabele en tout cas ils ont réconfort pour na et puis azaki pe ne Congo faut y bango ke ba ne Congo ba bungu sera étiquette na biso te voilà un grand ne Congo a représenté biso na niveau ville avec autant la famille ne Congo bungu ici tiki bana tiki famille et c'est moi merci bon pour Ngaï d'abord Azayaya donc Abnaya Nero donc Abnaya Nero Aza déjà mon culture alingara culture ya mboka na Congo donc touché biso makasi ezana motema et l'autre kopesi ya makasi eza merci merci na geste nengaye kolela na biso longo parce que wabelo pas aki moto na ye donc c'est tout à fait normal merci je vous en prie mbote papa kombo nanga Fanny Sanda et naza parmi bana na ye nga pe naza mwana na ye azalaki vraiment papa oyo comme souvenir totikali nango alakisa biso koyeba kogere kota kogere penza wana ayebisaka biso soki bomoni ke boza na bozwi eloko moko ya mwa monene to ya mokie po osala pozala mutambongo lelo ubia lobi wana babengo mutambongo il faut pas ka ozala na ebele ya mokie wana ozala nango wana soko yebi ko gérer ngo bien oko lobi pe au monde pe bato bakomi ko kamwa yo na oya mokie ka kozala ngo wana donc oyo comme souvenir penza papa na kati ya libota eza bolingo alakisi biso na koyeba ko gérer. Merci beaucoup. C'est depuis le 26 décembre qu'a perdu un grand notable, un grand mécène, un grand producteur, un grand encadreur dit Wabelo Rango Chandira, pardon Ayatollah Khomeini, Wabelo Rango empereur. Wabelo Rango fit pour nous un grand frère, un grand encadreur comme je venais de le dire, et maintenant il est parti. Et nous, comme étant les responsables de la ville, on ne pouvait pas aussi laisser cette opportunité, soit cette occasion comme ça, raison pour laquelle le gouverneur de la ville, Jean-Tidi Ngobilambaka, m'a délégué pour que je puisse venir ensemble avec la famille, parler et surtout insister à la famille au respect des gestes barrières. Vous le savez très bien, déjà
de 21h jusqu'à 5h du matin, il y a le couvre-feu. Et le respect des gestes et barrières, il faut que chacun de nous, tout le monde, apporte alors son masque. Et respecter aussi la distanciation physique. Et en plus de cela, la levée du corps de la morgue au cimetière directement. J'insiste, la levée du corps, comme on a dit que c'est le samedi, c'est de la morgue au cimetière. Raison pour laquelle, comme le vieux qui est décédé a été un grand notable du coin, je suis avec le bourgmestre de la commune de Ndjili pour alors faire respecter les mesures à tout le monde et surtout à ses administrés. Voilà, nous profitons aussi devant votre micro au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de la ville Jean-Tilimba Kangobira, au nom des Quinoises et Quinois et au mien propre de pouvoir alors présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et à toute la population de la Tchangou, nos condoléances alors les plus attristées. Toye awa parce que Kinshasa est là. C'est depuis le 26 décembre où tu peux perdre Moutoua Mounene na Kinshasa. Grand mécène, grand notable, grand encadreur, dit Wabé Lorango Chandiran, Wabé Lorango empereur. Nzambe a bengiye kobanda le 26 nde toyaki na famille pona koya ko présenter na famille ba condoléances ko lakisa ba famille que to reconnaître pe tozo ko ba ko reconnaître ba mérite na ye nyonso na passage na ye oyo azalaki na bomoyi yango wana to ye pe ko rappeler susu na famille vi grandeur ya mutu oyo atiki biso ke tokoki kozala likolo ya mibeko te toyebi biso nyonso tozo tambola mikolo oyo na se ya ba mesure nyonso oyo mukonzi ya mboka a imposé na ba province nyonso oyo tobengi ba geste barrière. Donc mutu il faut azala na masque na ye, mutu il faut ayeba kozala pembeni ko tutana te et na ba oyo etali ba cérémonie ko respecter nombre oyo ya batu l'état lobi. Et pour na ko sukisa na oyo etali lever ya corps. Donc ko bimisaka corps na morgue mbala moko na cimetière. J'insiste. Ko bimisa corps na morgue mbala moko na cimetière. Ele ka na terrain te et kende na salle te et kende pe na ndaku na été. Kaka ko bimana ngo na morgue mbala moko na cimetière. Mibeko wana ezali pona ko protéger biso ba oyo totikali. Tozala contaminé parce que boyebi mikolo yo vague wana ndenge nini et comme même ko matisa to ya contamination ya maladie. Alors biso ba oyo tozana bomoy to kende ko yamba maladie te mais to ki ma maladie. Voilà. Donc parce que pandémie oyo ezana kisité. Kisi nango ezalaka benda. Vous comprenez? Kisi nango ezalaka cholilo. Donc ko ngeno ya mangu te wana obeti fo mabe. Donc on dit penza yoyo. Voilà, donc yango wana bututu a respecter mibeko ya l'état. Soko respecter mibeko ya l'état te, yango na lobi eza na famille, eza la population, bourgmestre azali awa, biso pe ba konja ville tozali, to laksa yo ke l'état azali kolo na nyonso. Voilà. Merci. Merci. Excellence. Notable amoyo biso yo. Tuma ba amoyo, notable.
Ça va.